Voilà mes amis de WhatsApp. Na pesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu ka ndenge tolobaka. Oyo toza komona eza ya malamu yango tozoyela bino. Topesaka bino oyo eza ya malamu pona kolisa cerveau na biso nyonso tu. Ndenge tolobaka lisusu aimer, liker et partager. Bobo sanate na ko abonner na ba chaîne na biso ya mes amis de WhatsApp. Oyo azali mwana na bino ya sika abotami ka ndenge tolobaka avant to kota na makambo o biso toye nango pona koloba lelo nazweli bino lisusu ba message ba audio ya la voix oyo aza kolobela kaka likambo ya makambo oyo eza koleka na mboka na biso Congo. Ngai na bino na kochela bino ka ndenge na lobaka na kocha biso nyonso tuto yoka mais avant to landa yango to se détendre nanu mwa muke na muziki na biso ya mes amis de WhatsApp oyo esalaka biso. Merci beaucoup. C'est comme un fleuve qui nous traverse, nous émouvant. Mais parfois c'est dur de s'y retrouver dans ce flot d'infos sans vérité. Alors rejoignez-nous les amis dans WhatsApp, Tokoyibisa Bino Nyonso. Message à Dieu, vous dirons tout ce qui se dit, on vérifie, on partage pour son moyen, solo les à la voyage. Pour que la vraie France soit voyage, les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux se former, c'est la mission. Se former, être au courant et longo. Tous à l'écoquer des libossons. Et ça les longuis. Ensemble, nous allons tous être gagnants. Des actus du monde à celles d'ici. Tout global, sans souci. Politique, économie, culture. On décrypte, on vous rassure. Alors rejoignez-nous les amis dans WhatsApp. Tokoye bisabi, nous soyo les amis sur tout ce qui se dit. On vérifie, on partage pour son voyage sur les à la voyage. Pour que la vraie France soit voyage. Les amis de WhatsApp. Merci. Nasir tolingi to continuer sikoyo na bavoa na biso kaka ndenge tolobaka aimer, liker et partager et kosala biso bien makasi mingi koleka. Ngai na bino toza kokota siko na ba message na biso na journée na lelo oyo la voix asaleli biso tozolanda biso nyonso na bokebi ka ndenge tolobaka aimer, liker et partager kobosa na te na ko abonner na chaîne na biso oyo ekosala biso bien malamu mingi to koleka tolanda biso nyonso tu. Très chers compatriotes, le 10 jeudi juin 2025, il est presque 18h, quelque part là où je suis. C'est votre frère la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Je pense que ça fait moins, depuis 2019, j'ai commencé à accompagner le pays, ou mon pays, ou bien les chefs d'État, Naba propos Nazoloba. Je pense que Makambo Nazoloba, Soy Bolandeli Mingi et Zoko Kisama. Batebele Bazotuna, qui est la voix, qui est la voix, qui est la voix. Je veux dire, je suis parmi vous et vous êtes parmi moi, vous êtes en moi plutôt. Pourquoi je dis ça? Je suis un Congolais qui aime son pays. Je voulais seulement éveiller quand je me dis, ou je me nomme, je suis la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a le verbe éveiller et le verbe comment libérer. Quand vous êtes libéré, vous serez, quand vous êtes éveillé, vous serez libéré. Je me rappelle, je me réfère toujours dans la Bible. Jésus a dit, réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible a dit. Et je me demande comment se fait-il quelqu'un qui est mort peut se réveiller entre les morts pour que le Christ a éclairé. Voilà. Tout maintenant qu'on décortiquer phrase wana. Réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà le thème de mon sujet d'aujourd'hui. Je me rappelle dans le livre de Genèse, Dieu dira à Adam et Ève, le jour où vous en toucherez. La Bible, faut tango présent, passé, futur. Et ça le bien min choléra. Il y en a qui ming batang la Bible. Bible il faut la lire, il faut la mémoriser, il faut la comprendre, il faut la méditer.
Yango, Bible que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Balubi te lire, babi méditer. Il y a un certain moment, il faut la méditer. Après avoir la médité, la lire. Après avoir la lire, la méditer. Après avoir la méditer, il faut la mémoriser. Voilà. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous vous rendez compte? C'est pas la bouche qui parle. La bouche exprime ce qu'on dit. La parole, c'est une pensée exprimée. Voilà le mot. La parole, c'est une pensée exprimée. Pandekolanga. Namoni. Dieu est tellement il est intelligent. Il est insondable. Sondé azate. Botala a fait ba minerai tout en Afrique, précisément na Congo. Azu mindele a fait bango mayele. Mais ce qui est grave, azu ba chinois a fait bango ni mayele, a fait bango mayele mais ni minerai. Mais ba sali bango mulima copie. Copie ne le peut comme ça la bateau. Ce qui est grave avec les Africains, ils ne veulent pas se réveiller entre les morts. La personne qui est intelligente, c'est une personne qui n'a pas de minerai. Il peut rester comme ça dans son côté. Mais la personne qui n'est pas intelligente, c'est une personne qui a des minerais. Alors, la personne qui n'est pas intelligente, c'est ce que je dis les Africains, peuvent accueillir l'intelligence pour faire développer les minerais. C'est pas ce que vous comprenez. C'est le nom le mamalé, mais non, c'est par exemple la Kanda, mais non, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon TV de l'eau. Donald Trump a bien 5 présidents, il y a un pays, je crois, c'est Mauritanie, Gabon, Mauritanie, capitaine Nouakchott, Gabon, Freetown, Libreville, je pense que Sénégal, capitaine Dakar, et puis je pense que Libéria, capitaine Freetown, ou bien Monrovia, je suis vraiment bon, entre Monrovia, Libéria, Sierra Leone, je pense, Libéria, Monrovia, Freetown, Monrovia, tous les 5 présidents là, azotu na bango bakese loka banamike ba ko brader, je dis bien au mot brader to zonga lango ba ko brader ba minerai na bango. Ce qui est étonnant, Donald Trump azotu na président ya Libéria et comment kozo ba anglais qui toko boye. Ils ont oublié que pourquoi ba pèse capitaine nango Freetown, cela veut dire c'était les noirs yo au monde pèse président salaka guerre na Libéria comme Kiminga comme Goya a utakinde Amérique ba zonga si bango dans Libreville, cela veut dire Freetown. Je vous prédis, la façon Oyo, Donald Trump par exemple, même Amérique, même on a shit, il y a Matisse Douane, il y a Bolsonaro. Président il y a Brésil, la capitale de Brésil du Brasilia, du Rio de Janeiro et comme à Brasilia. Lula da Silva, Albi pourquoi? Donc le monsieur il veut se faire orgueiller. Il n'est pas plus orgueilleux que Néron, non, Rome. Il n'est pas plus orgueilleux que Napoléon. Mais le monsieur, il prédit, je prédis la chute de l'Amérique à cause de ce monsieur. C'est qu'il est en train de faire avec des douanes, tout est dans la musique. La voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise à Tounarabino, les jours où l'Afrique va se développer, devrait-il quelque chose sur son sol? Voilà. Pourquoi toutes ces choses-là, l'humiliation de l'homme africain? L'homme africain, tellement il faut développer ma yélénaïté. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? 2019, j'avais prédit ces choses qui viennent d'arriver dans le Congo, Lelo, Bakangi général Chiwewe, Bakangi secrétaire Naï. Voilà mes amis de WhatsApp. Nangna baksa eloko moko oeza trop capital. La voix a outi ko sulnyango awa likambo ya Donald Trump. Na ebite soki mbongo nde tindaka bana batu o bakola na bozui bayeba makambo te. Na ebite pour la plupart ya batu o bana bango bazaka bongo mundu baya kaka na ata koti na kati ya musala aya kaka na mwa ba vantar moko boye ezanga mutu na makolo. Ye Donald Trump akende kotuna mutu wana ke anglais oyo zokoloba eza kitoko boye ozwe oyo ekoli yango wapi. Ya yebite ke batu bakoma ko apprendre anglais, ayebite ke batu bakoma ko yekola. Peut-être l'amsou anglais au kutu ye moko azokoloba na l'amsou azoloba ngo bien te mais muto ya apprendre akoloba ngo susu bien pe akovandisa ngo kitoko koleka. Mbongo ezalaka mabe makasi. Donc bozo minimiser kaka ba africain. Bozo mona ba africain eloko pamba.
alors pour lelo bino bozala pour bino lelo bo enrichir na bamboka na bino eza Afrique mutezo sala bino po botele maka bino moko bozana eloko te eza lokola ndenge balobaka ke soko zo kata nzete ko kata ngo na sete ko vuzola misisa te alors bakoma koyekola Donald Trump anglais français allemand mandarin batu nyonso tu bakoma koyekola Google e facilita biso tâche okoko vanda boyo komi ko imite pe mungongo ti omesani pe okomi koloba exemple moko kaka ya muke bana na biso na ba classe awa basala bango ndenge nini soko talibano babotami awa ya ba africain soka zoko tanga mwana vraiment za na posa ya kotanga omona azo imite même professeur na ena voix soki professeur na lobi moi je suis yepe moi je suis soki eza na anglais au mona pa koti na nini na anglais pe azo imiter lolemu na accent ndenge professeur azo tangisa bango siko ya kotuna question ya bêtise wana eza bêtise na yebi pete pourquoi mutango a répondaki ye il fallait zala na maloba Donald Trump tonga zo keno bongo bino bokyo signer na ye aya kotuna biso teke boye koli yango wapi tozo kende na bino na lobela ta président na moni obongisi aéroport à Luano c'est bon l'aéroport de Lubumbashi. Mais président, babana na capitalité na rébellion, soko ka une capitale de Zumbokate, mais na moni yo bani kuna osaba kama minene kuna na fifisi wa fifi kwala gouverneur ya kuna. Président na lobela Oche Chiwewe, chef d'état-major. Oche comment il s'appelle le monsieur mon approprié Mokolo Alobate comment il s'appelle là Wazaki premier ministre nayo Katangé Chiwewe Katangé premier ministre nayo Katangé et puis Yogocha Tato ya Sénat Katangé les souches président moins derrière mais ils ont pris le pouvoir oye bien côté naza pas au Kabulate les Katangé n'aiment pas les Baluba je sais pas Moluba parce que ce sont des fainéants excusez-moi les mots. Tant on va belge, balongola qui sont moni moi si bazuli ombanda. Cela veut dire banana ko ça l'examen de conscience pourquoi mobile langa junga mbanda. Qu'est-ce quelque chose de 97% au moins implémenté ça moi si 97% à raison de 1% tiré le mobile à zoba azana est obsédé sexuel. Bazu baluba ba ko travailler baluba va profiter ba tangi bazu ba posa minene. Voilà l'histoire parce que banda ki ngwana mais le comme ça ngai basa bandeko. Président le loti wo wana na lo bana ba otulanga. Si vous aidez une personne à 95% de sa vie pour réussir, vous avez créé votre propre ennemi. Il semblerait que, dans son conditionnel, par le biais, Chiwewe a fait une connivence dans Kabila, Chiwewe a fait une connivence. Kabila a délaissé Chiwewe général, grade Moko, Azaki grade Kornaye. Yozuyo chef FJR. Au long chef FJR, c'est 3 grades. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après avoir fait un V. Chiwewe nous dira à la télé, il y a des personnes que je ne peux jamais trahir. Que la malédiction soit dans la famille de Chiwewe. Si c'est réellement si ces choses au Bakangeli à solo, que la malédiction abatte dans sa famille et bon ma famille naïe et bon ma na été la 4e génération. Ngaïté Bible le biango. Na église ozo sambe. Ozana tenté au fungula monoko na yo, au sengelo moboye, o yoko kisate. Chiwewe nous dira, il y a 2 personnes dans la vie que je ne peux jamais trahir. Mon Dieu et général et son excellence le président de la République Fatih Béton. Celui qui m'a ajouté des étoiles. Vous savez ce qu'on appelle l'étoile? Étoile, les arabes français, tout en anglais. Pour expliquer, c'est une étoile. Actuellement, les arabes français, tout en anglais. N'a une question. En anglais, c'est une star plutôt. C'est une star. Étoile, les arabes français. Star, les arabes anglais, tout en français. Oh, c'est une star. Star, yomuna, ni en français, anglais, comme ça reste une star. Star, les arabes anglais. Étoile, les arabes français. Alors, le président appelle ça star mi-balé. 2 étoiles, en français, bien. Tu vois, sentiment salié, Bible le bico fungula mon côté, sur un sentiment, na émotion, émotion c'est un sentiment, kanda mawa, un coup sur la décision, l'émotion, tu vois le mot qu'est-ce qu'il veut dire. À l'écran de la télévision, un pasteur fake, qui n'a pas trahi le président de la République. Voilà le président de la République. Bien, n'a audio n'a surtout, je sais et je le confirme. À chaque fois quand je finis mes audios, dans le bara, bien, n'a assimilé sur le bien. Que Dieu bénisse les Congolais, qui protègent Tshisekedi. Pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi je l'ai dit chaque jour dans mes audios? Je le dirai encore. Et je vous confirme, j'avais dit au président de la République, je le dirai jusqu'à ce que ça m'a donné parce que c'est un contrat. Là, je vous dis aujourd'hui, c'est... Voilà mes amis de WhatsApp, kande tolobaka tozo tambola selon maloba oyo la voix azo kolobela biso nazo tchela bino mwanda mbuya
émission yango poto kende biso tozala na page ezala teke etikala tolanda biso nyonso tu awa. Tozolanda wana ye makambo la voix uti koloba yango oyo. Jamais. Alobi pe le quoi fait lui de finesse, jamais. Bolande makambo la voix uti koloba. Na manda moko bapesi ye 3 na mbala moko. Ya misato. Tozo comprendre. Voilà, trahison. Voilà, toke lisusu na ba voix kaka ndenge la voix azolobela biso na kati ya batu oyo baza kosala na même makambo wana soki tozongi na sima la voix abetaka lisolo moko bwayebisaka Fatike longola ba généraux nyonso oyo yoyo kokuta wana na kati mais esalamaki la voix abanda koloba likambo oyo na ba audio na ye banda kala ngai na sala ka ba émission na ngai soki na moni batindeli ngai ba message avant na passer ba message nga moko na lekela ngono na kata kiyungulu natali o wapi na koyi kopesa po cerveau ya mutu ekola ndenge moko ami pesa komboke la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Donc, ndenge za wana tozo tambola na yo, tangu balobi na yo ke okoti na pouvoir, mutu nyonso akotaka na pouvoir, alongolaka, batu oyo ye auti kokuta. Po batu wana, bazalaki na chef na bango ya liboso, oyo bango babandaki kolanda, o bango babandaki kotosa. Alors yo soko ye kokota, bamoni équilibre ezate. Chana mutu na yo yango tozokuta na ba makambu oyo yango toye komona ba makambu oyo la voix aloba pe lisusu likambu ya longola longola général Mbala abandaki kobeta c'était aux 8 ans pona kolongola ye apo yo kolongole tomoni oyo obakisi ye ocheli biso ye question nanga epa na bino avec mes amis de WhatsApp. O kaka totunaka. Ye aza pasteur na kati église na ye. Est-ce que atanga makambo wana aza na ba papier ya musala o yo matiseli 3 grades? Point d'interrogation. Na ninga oloba mingi te po la voix apesa rabiso ba inspiration mingi. Contact que l'Éternel m'a donné de faire et ça se réalise. En fin de temps. C'était comment il s'appelle aventurier de l'île. Asala makamu na sentiment bokeba aza prophète asala makamu na sentiment na on peut s'amuser un peu moko avec le peuple congolais bato bazala na ba toute la France so kotena mutu owe ko boka ngunda otuni atuni yo boni ngunda na yo yaya na jour régé boyo kanga bien rien pas on pesa yo mikolo yo o phrase o pesa ba régé ko sakalate la même personne akena o frate azana mukanda te to azana mukanda lobby na mutu na kaka okutena ye na makade okutena ye na Château Rouge atuni yo ya makaba mukanda ndeni yaya oyebeke na 10 ans oyebi réponse on pesa yo mikolo mikanda et sopani ça veut dire quoi? Je vais essayer de décortiquer ça. Les gens voient ce que tu es avant d'attendre qui tu es. Alors, la mort Tozo continue kaka na la voix et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aimera en mangera le fruit. Kolinga ka jamais topé sa négativité na vie na yo. Et simbe simbate et si simbi. Le Dieu qui sonde le cœur et les reins a émis réponse na yo. Kolinga rotia à la kelamambe muto rotia l'équipe à mutu. Vous comprenez ce que je vous dis là? Hein? Beaucoup moins. Beaucoup mieux. Alors, il faut faire vraiment attention. Attention à la négative. Au positif. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. David a ABC, comment Goliath, yo, na okato mutu. Il n'avait rien. Bakata mutu mutu na libanga.
na opesa ona bandeke parce que mutu okata mutu immeuble lokamba sibolite tala mutu mulai okate mutu ndeni mais ayebaki makambo zo lobate Moïse nzamba yebisi étant ta verge donc on a bien tellement mutu dia ato mon nzete na Moïse le quoi ça qui architecte ayebaki pour mon webima. Le père de la médecine sait que les blancs disent, monsieur, comment Hippocrate, hein, c'est un voleur. Il ne pas hypothèque, comment, les pharaons, voilà. Le premier médecin à opérer à tout, c'est un pharaon noir. Mais Hippocrate, Hippocrate, le grec, la chimie, la mathématique, toutes ces choses-là, et bandé en Afrique. Mais tellement vous êtes Bazo Baba Noir va faciliter l'histoire. Et Sarkozy nous dira, l'homme noir n'a jamais été entré dans l'histoire. Là, personnellement, que oui, les blancs sont des Zoba. Je n'ai jamais été raciste. Hein. Sarkozy, Zoba, vraiment, est Zoba numéro 1. Pourquoi le Sphinx? Pour exemple, la première, il y a pyramide déguisée. Bon, on y est, Babengi Sphinx, à ça, Makolo ya Lyon et Longia Moutou. Pourquoi Napoléon a dynamité Zolonaï? Botala Zolonaï, na Égypte, il y a une grande pyramide qu'on appelle la pyramide de Gizeh. Bon, moi, na Zolé Longwa. Parce que, tant que ça, Kekwana, Makolo ya Lyon, Moutou ya Moutou, Pharaon, Zolo ya Moutou Mundo. Donc, Zola Moutou Mundo, Zolo ya Papa Wemba. Zola Moutou Mundo, Zolo ya Taboulay. Zola Moutou Mundo, Zolo na yo, Yotonjo Kanga. Alors, Napoléon en 1800, Azaki est étonné de voir, non, les Noirs, ce sont les nègres sous-développés, ils ne peuvent jamais faire ça à le taux de dynamité, ils ont le pour effacer l'histoire. On a fait tout possible pour effacer l'histoire de l'homme noir. Et l'homme noir doit se prendre en charge. C'est la raison pour laquelle la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise à l'Obaga. Les jours où l'Afrique va se développer, trouvera-t-il quelque chose sous son sol. Congolais, à mon intérêt, na pesa kabino par exemple pour bando bandelango bosa na livre nga la voix au bosa na livre na yima comme nazo balabino l'homme congolais so balobi ke yaka na pesa yo moko $100 moninga na pesa yo $200 a préféré moninga na zoité. Vous vous rappelez l'histoire des 5 chantiers? Vous avez une courte mémoire, hein, vous, l'homme congolais, l'homme de faible valeur. Bah chinois bah yaka na $11 milliards pour faire développer Congo. Kabila dit on s'en autoroute. Ngaku tunaza ko se souvenir na maloba moko boye la voix à Lobaka o ya Lobaka likambo ya Deniles na kanisa ikutuke akokota nango wana likambo ba prophétie na ye oyo la nani Deniles alobaki ke azomona na écran na ye prophétique ke balakisi ke Kabila za kozonga la voix pe azongelaka ye ayebisaka ye loko moko alobi soki Kabila azongi na pouvoir c'est que nzambe oyo zo sambela aza makasi mais la voix lobaki ke akotikalaka kozonga te parce que nzambe na ye aza makasi koleka batu nyonso tu. Donc ezalaki lokola challenge pena ndenge toye komona tina ndenge tokomi lelo Kabila azonga te na kantina su la voix akotoucher place na ye wana mais asote ngonga na zongisi bino kabozonga na ba audio na ye yakala. Donc c'est-à-dire makambu oyo Deniles alobaka Deniles aza na nzambe te na kati na ye. Alors ba makambo azoko yele bino ya ba professeur za ba biloko yazo mona epa ya batu après aye asali yango neti ba bangile ba benga ngweza lokola uzako pretend ke eloko elingi sala maboyi eloko elingi lobaboyi oyebi ke eloko aneza nango bongo te mais o meki nanu po otala soki ko simba sorry la voix Banda, non, vita caméra, comme Banda, Kinshasa ti Lubumbashi, ça fait moins de 2000 km. Donc, comment il s'appelle 3600 miles. Qu'est-ce qui s'est passé? Chinois ba ina $11 milliards. Chinois ba leli bino na mafuta na bino moko. Ba ye na ba anger na bango moko o bino bondo loué, pa ba bi boza na ngote. Ba ye na ba travailler na bango moko o bino bondo futa bango. Donc si c'est 11 milliards là, so ba loué c'est bino ba matériaux, bo suka ba se ba kati no moitié mbongo na ba to na bango ingénieur na bango. Ba sous-homme otobenga entre guillemets, ba maçon, ba nani, ba monde ba chinois ba développer na bango ba travailler ya ba congolais. Alors Kabila pa kati mo 5 milliards na ye. Yo moni ba zelango, bozuka bo agrandir ngo, train ba changer couleur. Pour comprendre l'histoire na ba bino. Parce que l'homme noir n'est pas intelligent. Moko ya yo, moko yanga. Mi bale ya yo, mi bale yanga. On a expliqué l'histoire en gros. Parce que kabla malala entre l'homme noir et l'homme blanc. Bazu malala les aki fait. Munde la zui apesi noir moko, ye bazu moko abina ye, moko ya yo, moko yanga. Azui mi bale. Al kepa ya noir, azui moko, azum se pas na munde la bibi bale ya yo, mi bale yanga. Noir au tele kaka.
Voilà ce qui se passe. Nous avons nos enfants ici. Ce qui est grave, la malédiction de l'homme congolais, quand je vous disais, l'homme congolais c'est un zoba. Bon, on appelle l'Utumba. Azoyemba kitoko, bobenye les grands poètes, à comme Mukolo, après ce que c'est pas manda. Boye psanga zamaye. Papa, Mukolo, boya koufi, alati blamba, atike le remonte. Boye psanga zamaye. Des fao, mileba, la bijou, sur la tête, on a la calcium des fao, tout sur la bien. Yo. Il n'a pas pu construire. Oh, bandako opina bozoba na poto, ota ba imebe ngona batonga na 1800. Tant on ndela otonga ndaku na ye, ayebaka te yo noir. Asa na bulu na ye moko. Tant Jani Versace, asa na ilamba na ye, asa na kusa ya yo noir ola tangote. Tant Yoshi Yamamoto, asa na ilamba na ye, asa na kusa ya ola tangote, asa na mbengele. Bolota na maman bakoma Kazamoto. Basaka misato, boyo ka bien. Congolais, zoba qui vous êtes. Il y a Kazamoto. Il y a Kassangulu, il y a des Kassavubu, c'est ma frère. Kassamoto, à quel États-Unis, à quel Japon, à quel Salabilamba. Kassavubu, à quel comme président de la République. Kassangulu, il y a ce que on a tel lamba comme Kassamutu, Kassangulu, on l'a tate. Ce qu'on a pêché lamba comme Kassavubu, on l'a tate. Mais pas pêché lamba comme Kassangulu, Kassavubu, Zoba que tu es, il y a un homme dans la Kasamoto. Vous comprenez l'homme noir, un homme qui veut seulement se faire flasher. Kabila Beni Mongakei, le nom vous souffrir. Kabila lekena meeting na ye asengi pardon te na ba congolais. Kabila abi je vais revenir. Na moni lobby na neli na mutema na makila ba congolais. Bakele ko béatifier nani congolais moko ba bomaki na ba rwandais po banga ba kocha biloko e périmé OCC ba rwandais ba bomier il paraît bakele ki lobby na Vatican le pape a bâti ba solo ba catholique. Et ma grande surprise na monaki rebelle à mon colo ya mandefa pembe azo kufaka la mingi azo bina mandra pourquoi pas de sangwa tokati wana tochango po bomona tokende malembe ka ndenge tozokoloba na linko kota lisusu na ba message ya la voix mingi te po ba minute na biso ezokendaka yango. Regardez son visage, il a perdu l'espoir parce qu'il ne sait pas où commencer. Bozela bomona ye wana mandefu minene ye wana azobina nzembo nyoka longo ye wana voilà tozana bino ka malembe ndenge tolobika ke tozokende malembe ngai na bino tokotambola kaka boye po e permettre biso tolanda bavoi na biso ndenge eza kosengela. Merci. L'homme congolais vous avez une malédiction à venir Mobimba. Et je demande à ce Dieu-là de tuer toute la génération congolaise, la génération inconsciente, qui ne comprennent pas que nous avons seulement un seul pays qui est la RDC. Nous devons protéger ce pays-là. Le général Chiwewe préfère collaborer avec les Rwandais que les Congolais. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Je parle toujours de la légance. Pour qu'on le voit bien. Et c'est une personne qui parle des choses et ça se réalise. J'ai dit sa communauté depuis 2019. Wana bozo benga tiseke di placebo. C'est tiseke di mtopanda pepere de boban de la bodio ngati. Nazat, na vivant, na zo kon. Boke de luko mona. La banda depuis 2019 pièce là té. L'inspiration c'est l'œuvre qui vient seulement de Dieu. Mais ma maman nous. Nazanga prophétique. Denis Salabaki, Nzamba Lakisie, na écran na prophétique Kabila Ozonga. Na essaye de dire ce Kabila Zongi, na pouvoir. Nga, Mouto na Zoloba, la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Na lobaki na Simon Moutoute, na lobaki na Nzelaboye, na Tiko Samblabe, na essaye de dire ce na prédit Luwana yo. Le roi Banika Kukosa, na prédit Luwana yo. Ce Kabila Zongi, nga, na Tiko Sambela. Mais ce Zongi te yo kufi, Kabila Zonga. Kabila Ozonga, ngana oyamba so Kabila na Congo, ayana Manduki, ayana Masasi, ayana ni Akozonga société. Bomoni buzoba, bobenga ki l'université ya Kara. Tellement ça zoba, plus que la zobacité. Vous avez vu, première apparition là, deuxième apparition là, troisième apparition là, le monsieur voit seulement de l'argent. Kabila bradé Mboka. Bozala toujours na Bolongo. À chaque message que je prêche, je dis toujours aux gens, au peuple congolais, nous devons avoir l'amour du pays. Sinon, il y aura les catastrophes comme les Palestiniens. N'a pas été le soldat qui a guerre à 6 jours qui pour. N'a pas été le Palestinien, Israélien, aujourd'hui, Trump a aussi poté, mais nous avons ces mains Dieu. Mais faites attention. Paul dira, le Saint-Esprit est nous. Ça veut dire, quand le Saint-Esprit agit, toi aussi tu vas agir. C'est ça qui se passe avec les Congolais. Vous priez Nzambe à Israël, mais Israël là, j'avais dit ça dans mon en 2019, à la bombe atomique pour se protéger.
Il y a quelqu'un qui m'a dit ça suicida sans préservation. Nous on comprend que nous avons dit que tout ça n'a pas l'ingambo kabande konanga. Tout ça n'a pas l'ingambo bien. Ti c'est que dit chilombo. La préservation. Moi na wa Sphinx. Ok, on le bisinga chiluba, na muluba te, na bana baluba trop. Oh, alors toujours que cela veut dire les cerfs qui mangent l'haricot se trouvent toujours enterrés de l'haricot. Na moni tata moya mandefu ebele boye ezala ko fumwa salité aux États-Unis batika ki mutakala aketi na ambassade ya grande ya Belgique a telemi tozozwa na za muta MV5 na soki MV5 sur M23 et affaire du Congo ponini akidaka pa Tshisekedi yemo ka la télévision bandeko baluba to telema voilà mon luba je vous avais très bien dit j'avais décortiqué tous les 4 langues nationales j'avais dit mon Swahili aza moins mon luba et mon Congo aza mon Congo aza moins mon Swahili aza divisé mon Ngala aza plus mon ni plus ni moins ni divisé soka kutuba tonga yo tonga koleka kotonga yo soka kutuba boma yo abomo koleka mto boma yo soka kutuba finga yo akuto mto finga mais Swahili omone kaka unafatia nini au diviser bien assez lokola général chiwewe boze la natela bino loko mokwa ha encore baswahili kaka unafatia nini baba wangu yoka mungongo ase totala siko eloko moko place oyo to accompagner la voix na message na ipo et ça la bisonio soto se comprendre. Merci. Ont été déjà fait pour éliminer le président congolais Félix Tshisekedi avant son départ vers Washington pour signer un accord de paix final. Ce plan vient d'être déjoué par les services de renseignement aujourd'hui à Kinshasa et tous les traîtres sont arrêtés et transmis dans la prison. Le traître numéro 1, c'est le lieutenant-général Christian Chiwewe, le proche du président qui avait déjà toutes les dispositions nécessaires pour éliminer le président. En Exode chapitre 14, verset 14, la Bible nous dit de garder silence, car c'est l'Éternel Dieu qui combattra pour vous. Voilà, yango makambula voix alobarake, que Dieu protège Tshisekedi. Abanda kolobango lelote, na yebite soki, président alandaka ba moana oyo la voix alobelaka ye. Chaque message na ye, na 6 ans ou bien 5 ans yango yo, alobaka moana. Donc mutu mususu te aloba mowana nga banda na bandi kolanda ba audio na ye na suka ya message avant akata alobaka bongo yangwana balobi ke l'Éternel combattra pour vous. Merci, to continuer. Découvrir mon louba ya salité batika yi mutakala, je ne vais pas entrer dans ces bêtises. Qu'est-ce qu'il dira? Tous les pays, ambassade sur le 30 juin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je demande maintenant à Nanga, tu es où? Au le 30 juin, au marché dans Congo. Vous croyez que l'homme congolais a sa fongoli miso? Il y a des gens qui sont comme le voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Même Pierrot Loua, c'est un Congolais disant, je vous dis, c'est Tshisekedi qui va faire bouter Kagame. No way. Tozoko tato changu mwa ini minute ya pamba makambula voix lobby. Du matin à 6h du matin, qui réveille les gens. Tozala kakanayo, les caméras, ba boulolé, ba soda ya foachoyo. Vous devez avoir honte, vous là. Tiwewe. Voilà, tosuki na biso wana na ye. Merci. Bozo continuer, bozo lande, na yebisaka bino chaque fois, tangu la voix aza koloba makambu na ye bandeko. Ezaka kateke oyoki ovandi. Aimez, partager et liker. Bo abonner pe na chaîne na biso. Eko sala biso malamu mingi koleka. Zala na papier na ona bik. Ezana makambu ebele. Oyo nga na koma ko apprendre à partir ya maloba na ye. Bozela ka te bokota na classe professeur atangisa bino. Tozana ba professeur msupe ba vandi libanda. Ba sage msupe ba vandi libanda. O ba mona na kate. Ngate na 2019 omoni makambu ndenge zo kendele. Bomoni makambu ndenge parce que Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je n'ai jamais dit que je suis serviteur de Dieu. Mais ce que j'ai dit, et ce que dans le bagage Tshisekedi à Rupanza, Madame Mabunda Rolongwa, Elonga Lukamba Rolongwa, Alexis Tamoy Mama Rolongwa, Nelson Tshisekedi Longo là-bas généraux na yo, Longo là-bas ange ba généraux na yo. Soda ayoka la ka mon continuer. Mais Tshisekedi na éviter ensemble makamu yakola la soki nzambe te na éviter. Si. Bande kolanga, boyoka bien. Olinga Tshisekedi ou pas, si Tshisekedi tombe, le pays part en miettes. Naïbi Sarabilote,
que nous sommes infiltrés jusqu'au moins l'opinière. Comment on peut gagner une guerre? Tous les sous-officiers supérieurs, Bazaba Rwandais. Vous avez gagné pour cela, vous avez continué. Si vous avez dit, petit plan, vous avez bomissé, vous avez belé. Bino, vous avez Kabila Zonga pour n'avoir intérêt à Bino Moro personnel. Vous allez les payer d'une manière ou d'une autre. Zambo na Zambelaka, Atie Moulou Koufa de Kolola Bino, Toko Lobati, Boko Yoka. Bino Bata Diaspora, c'est bien de faire de la musique. C'est bien de se divertir. Mais attendez, est-ce que vous regardez votre pays? Oui, on a poto nga fwa poto. Oui, mais poto salaki. Poto so boki manga irobota te. Congo so boki manga boti mais mutazo kufa manque ya vitamine C. Mundela bongi poto comment ça va saler là yo pour yo panda. Bande de fainéants. Nous avons la chance d'avoir du papier européen. Il arrivera à un certain moment. Je parle prenez par exemple le cas d'Angleterre. Angleterre c'est la UK. Ça veut dire United Kingdom. Le Royaume-Uni. Voilà le mot. Ce qui est Royaume-Uni est comme un royaume divisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Ok, on tire la côté Angleterre, on tire la côté Irlande, on tire la WAP. Nous devons profiter d'envoyer nos enfants. Batanga, la technologie, Chilombo. Nabengayo. Regardez mes lèvres. Oui, on s'allie bien. On tire sur maternité, tout bota. Mais surtout bota, ce qu'on y a au commission de pilique. C'est développé par la technique, la technologie. C'est la technologie qui fait avancer les pays. Simba Balagista, Fongisa Bango, Tiena Bango Bourse, Nega Chino Basalaki, Bachino Basandenin, Bazuba, na Bamba Tini Mobaya Bango, na Poto, mais l'État de Tini Yongo, na France, na Belgique, na Hollande, na Angleterre, na Suisse, na Amérique. Ose Bazumi Kanda, Neba Rwanda, Bafiter Bisso. So aussi, Tanga Baklas Kuna, Sala Koma Espion, Zonga, Yango Monibi, Baby Daniel, Fenêtre Nae, État na Jérusalem. Non, sauf à qui nous sommes des Congolais, Nae, on a Poto Fako, Poto, au commun filasseur, à chaque fois quand tu te réveilles, papa il faut vivre chaque jour, c'est comme si c'est votre dernier jour. C'est ça. Non, tu es une poto, bota tata moi à 50 ans, danser à Zobina Magoda. Regarde-moi Magoda, comment ça a succès à la télévision. Zoba que vous êtes. Un peuple qui danse, mais ça Zoba. Bible il y a un temps pour toutes choses, un temps pour prier. Mais un temps pour penser pour votre pays, un temps pour penser pour l'allégance. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, Bandekonanga? Autant la discussion, tu te demandes, mais où est Mboka Nini? Peuple Nini? Autant la ministre, un homme de faible valeur. Autant la députée, un homme de faible valeur. Autant la vraiment joueur, un homme de faible valeur. Autant la Kofi Olomide. Tant la c'était un narcissiste pervers. Vous dites, mais tata mon kolo, maman ya banana yo, ozo sola ne Kofi, na lobaka na loko. Car ande makambo ya Tshisekedi kokese na makambo ya Chiwewe. Yo mutabo yo ala mustikate dalida na yo nga na obenge dalida aobumayo la voix Cindy muta obumayo nzete ba mataka ka nzete ba kitara yo nyoko li bana basi omonti ba mopasi bozi mbongo na bino na mutoka ba chaîne fille bato bana bakaluka bana makimbaseke. En tout cas, la voix a fait. Ah, Cindy, kende ko luka vraiment nzambe. Kende ko luka nzambe nzamba sunga yo. Dalida, otanga histoire ne na Bible. Moi si mabe makasi. Okosili sango yo na Kofi. Na kotaka kumna te. Bino bozimbongo, bino bongini bosuti bango. Ozi siniti, okomofinga mama bana na yo. Sache-le. Une flèche d'aller est accompagnée de flèches de retour. Voilà. Pour montrer ça maïle. Là, ça nous chaque fois. Kofi Bakangi, avec ta scrap, avec du français à scrap, le quoi maniqué. Bakangi aura ignare, beaucoup d'ignare, les sinabilités. Alors, le professeur Malou aura discipline, sécurité. Beaucoup de, il y a mon explication. Vous avez un problème sérieux. Vous avez un problème sérieux. Nous avons un problème sérieux. Cindy, n'a pas prévenu, mon Kofi a Koufa. T'as tes samans, nous comprenons ma blague, banao. La bandeli, Cindy, mon Kofi a Koufa. Yaya, moi mutato métier libéré na pongi ya zonga la mama na Kofi ko tika ba nete pona yo yo ba utiliser quoi la nature elle-même ne vous enseigne pas au moins il est belle tabule ya koseka so binenda aujourd'hui Kofi comme ça na mbila belle tellement tu n'as rien à foutre na ebisa ki yo na ba audio nanga conseil no suka yango beta surtout ça Kofi so sili 70 ans tu es fini c'est ça aux gens mutu mo faut comme massage mais comme zoba. Cindy azaloko la kelele na kati ya basoso kelele ata ozo tambola na basoso mukokaka omona bandeko ne ya batashi ba madodo akolanda bango likambo la voix alobelo na linga moko ta makambo na bino ba muziki wana te pona mona keloko moko ezo contribuer na vie ya bato ezate au contraire eza ko détruire nde bana na biso soko za mwasa mayele zongela testament na yo kende kotala testament wana otala soki yo za na kati soko za na kati te orobima kelele
oza ndeko na biso mwasi mutu nyonso asepelaka sindi esika kei azala na kimia bamikolo baloba mieux vaut ovanda na libala oyo mobali auti kokufela mwasi ki auti ko divorcer yo yozomona lokola ke otombwa miwana oza ya kotombwa mate la voix alobi testament kende ko cheke testament okoya kosutuka mukolo wana yo kokanisa ke yo oyebaki nyonso okanisa ke yo konzaki kotambola okofi azotambwisa yo wana aotambwisa po makolo na yo ekemba azana posa na yo te kofi azana batu misatu oye alingaka yo alingako te ache wana kaka pembeni pola mususu olongola ke ba stress ba makambo azoleka nango me alingaka mwana na ye Didi Stone oyo komisa lokola mbanda na yo soki pe ya moi soki pe ya butu yo moko yebi ya mibale alingaka mwasi na ye ya misatu alingaka nani Fali chaka na mutu na yo kende kotala ka testament erango yo okoya kolela mukolo wana okolobake bakongole bozalaki wapi boyedaki ngai te biso tozobetelo kaka sete lokola leki na biso soko zana mato ya koyoka oyoka ozana mutema ya kobomba obombi soki po zana yango te okomikufa kaka yo moko owucho beta kofimba tapo na nini po aleli beralia baibelo nanga libanda obeta kiemba tapo anini comme lokola Lazare nani botindi ata mutu moko apesanga mai etalio fongola matoi testament mukola likambu ngana kozonga na message ona oyepso likambu ya la voix wana ya testament Fali tena ya avancer obimi papa gozo boma mwana no soko zo finga mwana no moni ozo banga Fali ata mwana mwana tellement yo sala bana bat mabe ozo mwasi bat emenea o détruire mabala bat ozo banga soko pa publier mwana yo ya o to lonia ko buka mase soki mwana no ya mwasi ba sambelité ba reçoit malédiction yo papa ali grel papa mimana mine poli ko banga tous ces pays ici bas et à bas prix okufa otala kofi yo kokufa bote na kola musofo kofa ndambu to mono pe ya monia veut dire mabe no moni pe que sokali yo vraiment yangwana on se moque pas de Dieu on te tala histoire à Néron tala histoire à Caligula mais bien sokala tala histoire ya George VI ou George IV grand d'Angleterre azo kofa zo pole ya zakata ki bat o ya sala église anglicane il y a zo kofa zo toboka on se moque pas de Dieu il y avait un homme de la Bible le bien télémi on va rendre gloire à Nzambe à rendre gloire à Nzambe. On met ça en lance de l'Éternel ne fera pas expirer et rongé par les vers. Soukanango le parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. On comprend que Nzamba zoyo na bakalu Nzamba zoyo na lingwala Nzamba zoyo na lemba atombolio yolungo sakana batu. Pour me dire on me fait de aussi le malembe, on me tabule na kenda, on me lo mona kenda yofu ke nwa koleka bangale. On to lembi ba to ko abilo mutima be. Na se rappelaka, zo bosia le baloko, to za na conflit na Congo, to ko za na Satan te. Vous comprenez le commentaire d'abord de focal moi je bosse la piboy toza na conflit na Congo intila za na Satan mona mbala ba ke bele na benga ga ina prevena ga mayoka ngate bref bande ko nanga to linga mboka ba soda to linga mboka ba décideur to linga mboka ba journaliste to linga mboka nous devons toujours penser après nous qu'est-ce que nous allons léguer mon bout aloba après moi je sais pas de la prière sur le deluge vous avez vu 17 millions de morts. Vous voulez encore mourir comment? Combien? À cause de ton immeuble, à cause de la voiture, bah mon grand prêtre, bah le pacificateur. Aujourd'hui, il est où? Président Fongola Missou, président Langa. Dans ce cas, ils embêtés. Ils embêtés. Alors voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, le 10 juillet 2025, dans la recommandation locale, que Dieu bénisse les Congolais. La mort et la vie sont au pouvoir des langues. De la langue, quiconque aimera en mangera les fruits. Qui protège Tshisekedi. Mutamba na mona kama kama osala, na kama osala nga oloba. Na kama osala nga oloba utamba. Obebisi carrière no makasi petit nanga. Obebisi carrière no makasi populisme bomio. L'orgueil prêchait de la chute, l'immunité la gloire, la pression du nez produit du sang. Sozo tindi kami mingi. Obima makila yaya. Nzamba fungolo nzela yo soki batiki yo gloire à Dieu na peso ka bénéfice de doute mais obebisi carrière makasi okoluka bokonja likolo yo soluka biloko bokonja likolo erreur grave à moi na itena conseiller je répète encore que Dieu bénisse les Congolais je ne cesserai jamais de dire qu'il protège Tshisekedi c'était votre frère la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise en tout cas na poto moto ndele kimingi bandeko bo pe ba retraite na bilo
ozomane poto okende poto ça qui yungulu et banda munene zokita monke ah oui Moutamaël à comprendre l'homme sage voit de loin. Alors bonsoir, merci, c'était votre frère La Voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Ah, voilà, mes amis de WhatsApp, to komi na suka na biso 45 na biso minutes ekoki. Awa to tambolinga na bino na kati ya wenze na marché bomoni basalite ndenge La Voix auti koyebisa biso ke poto eza lokola ki yungule ekite o azana mato ya koyoka o azana mutema ya kobomba oyo pe azana mayele ya kosalela ha to salela. Au revoir, bye bye.